ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en... Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout. Bon, mais ça là qu'on a des missions na bino analysons ensemble na que beaucoup mieux belé ya ko sepa na analyse na biso o ezo sala biso plaisir ya trop de to lobaka toutefois Jésus-Christ est le number 1 to esusu na cadre émission na biso pour na ko telisa bino jusque là et lo koni ezo ke liboso et lo koni ezo tikala sima. Grand merci à ma patronne, à maman Chantal Ayao. Grand merci na papa Osé pe na bino nyonso na confiance bozo continue toujours ko pesa biso. Na moko ya lelo to kolobela raison au gouvernement bimité banda lobby jeudi na Kinshasa tokobela lisusu audit ya bato aner o esalemaki awa na Kinshasa tokobela lisusu taxe ya boisson o babengi agene plus de 15 millions de francs congolais oyo déjà kazo déplorer ezokota na kesa l'État tokobela lisusu maebele bele wana tokokoti yango za surprise pour na bino. En tout cas, grand merci les sous pamba te bozali kotika te ko soutenir émission na bino ne to utiko loba ne bandeli tokolobela et le koni ne saliko gouvernement ebimate depuis lobby to ebibi sono so que 8 mois déjà passé to rappela kango parce que ba mususu ba koma ko bunga rumba eza mabe na vie nde tozalaka wana toujours pour na ko rappeler population et le konini et saliko 8 mois plus tard, gouvernement ebima. Il fallait M. Sylvestre Ilunga à remettre les documents nyonso na président de la République depuis hier, jeudi, mais et ça les m'a quitté. Ayaki na retard, pourquoi qui na retard et banité conditions de santé naie de salaki ko akoma na moins retard de ces faits. Arrivé ya ba document on n'a pas ya Félix Tshisekedi mwana mboka et saliko makamso amuna kati et sepeliciété. Makambo yango eza nini to ebiso so kendo ko bati likwebo abande ko déclarer poste au sein du gouvernement oyo organisa qui y compris ba marche y compris ba déclaration nyonso ebele to bosana te ko ndeko bati liko bazali na plateforme où ezali ebimisi plus de députés que possible oyo alongwa ki na ngambu kuna FCC ayaki na ngambu na ye mususu boye mambo bebele kina na sima nango bafundani et tout etc a déclaré ki ba pesa ep côté ya poste na parti na parce que abimisi bato ebele mais jusque là demande na ye ba répondre ngona favorablement te si tozoloba monsieur Sylvestre Ilunga kende ko déposer ba document nyonso ndeko ba tiazwa ki na nukaka poste te na yango mwana mboka Félix Tshisekedi a s'intéresser à l'objet que na quota ya UDPS alongola poste moko apesa na batu ya AFDCA ndepesi mbutu. Donc jusque ce matin ba informer population entière en général que gouvernement ezalaki un peu freiné parce que ndeko bati luko bazali ko réclamer poste. Est-ce que zali raison to kota sko na ba analyse na biso ya mokula lelo gouvernement mobimba oyo population ebele ya biso tozali ba habitant na RDC sans compter na ba province o tozo souffrir tozo be la ka tongo butu moike tozo na besoin gouvernement ebima pour population a un moyen ya ko vivre gouvernement ebima pour Banamboka souffrance et je vous dis à Kinshasa ces derniers toujours traversé période moko ya crise dans ndenga ko sakalate ko lié kobi passe ba msuba ko lié aller jour moko intervalle jour ami balé aller mais likola mutu moko to plateforme moko ton ba plateforme zebe ata bibisa ki ba député bil est-ce que kaka pona yende fo gouvernement izila nanu tititi ba pour parler nani rolingaki aswali pana ya pesa muninga c'est normal bato ya UDPS ba boya parce que bato na bato bazali na kota na bango FCC na kota na ye ba discussion c'est salamaki ba close voilà UDPS pe na yente ba sel makamno mende ko bati lelo ay ko bimake il faut pas payer poste nango ndeko mwana mboka Félix Tshisekedi pe a freiner makambo likolo ndeko to bosana te ndeko bati kwebu asala kina na gouvernement o yuti ko leka ndeko Kabila Kabangi mais abima sko obstacle pour na biso ba imboka to souffrir to zozelelo kango abima liso obstacle ata bino mokomambo ça les aki to côté soit ça carte na mino ça en tout cas la zo répéter que loko parce que to zo mona comme théâtre politique ya RDC comme théâtre Yamakasi
En tout cas, et ça avec beaucoup de regrets, nous avons informé nos gouvernements, la République démocratique du Congo, et freiné pour nous montrer que Kobati le Kwebo ou Azosenga poste. Pourquoi pas depuis tous ces temps-là, soit qui t'a s'assurer que Moutuna ou Azo poisson aïe. Pourquoi qu'on s'est joué l'esprit au peuple congolais? Ils ont bien été. Botika yango, n'yango tozo belé la moni, ceux qui conscience nous a tranquille, au reçoit la décision. Na propre volonté na muta otindote eza lokwa singa na kingo na AFDCA et comme singa na kingo pour ndeko Félix et puis ça passe combien de personnes meurent chaque jour na suite à nzala combien de personnes on va dossier na bango eza freiné pour gouverner mais ça non en place mais bino bozuna bino ngo ba geli panangu ba bozela kalikola mutu moko ezo pe ça passe comme on a que na ta sonité pour communiquer en OP. Ah, vraiment. N'habitez, en tout cas, la population pas au déplorer. Ndeko Tshisekedi aligné Koloba trop na média. Trop. Il assume les fonctions de président de la République, mais faut quand même, bien sûr, na porte-parole au gouvernement, oui, mais faut azala quand même na ba limite. Koloba trop na presse, koloba trop, mais makambo zoloba ezoko kisamate boye bien, po boye ba autorité à kumu. Ce qui est zakara makasi tu ezate, eza par rapport à maloba nae. Ce qu'on bandi koloba quelque chose avec son contraire, c'est que kumu nae eza makasi te pe bandi da aussi là. Mais na gouvernement allons voir. Ndeko Félix Tshisekedi azoloba mingi y compris likambo ya gratuité enseignement faut lo bakaka aute ko lo bana biso que cette année gratuité 2019-2020 bana bakotanga ofela ba école à l'état mais lelo oyo pour na kota deuxième point na biso ndeko na biso wazali ministre ya EPSP déjà auti kotali sabiso lolenge kani budget et kokoka te pona tina ete ba pesa quelque chose na ba enseignant nyonso oyo ba kotangisa mbula oyo bazwa bango en charge makoki eza penza te na yango gratuité eza nango te gratuité eza te mais ba kosenga na ba école ya l'état ba diminuer coût. Donc, ce qu'on va offrir à $500 ou bien ce qu'on va offrir à $200 parce que ici à Kinshasa, il y a des écoles qui paient $500, s'il vous plaît. Il y a l'État. Ba diminuer ba na futata to ebite so ba okitisa yango parce que bango ba lobaka comme on a ka ba longoli moi 50 centimes botana nous par rapport à ya prix à carburant biso to ebi ke baril universel en a prix moko boy mais biso awa essence ba so mango na 2100 francs. Ils ont dit 2150. Balongo na bango 50 francs. Oui, ils ont insignifiant. Na mbongo oyo ya biso awa. Bien sûr, kolobanga que c'est belé so 100 litres, 1000 litres, voire même 50 litres, 50 et ça est belé té. Ba koke kolongo la même 500 francs, même 300 francs, même 200, mais 50 francs. En plus, ma décision yango ils n'aura toujours pas respecté. En tout cas, ils ont payé ça passe comme on a maramba boy. Ndeko Félix Tshisekedi mwana mboka en tout cas faut quand même moi ba limite ça là ba limite ozolo ba trop na presse mais ozolo ba yango te ozo sala ozo assurer biso quelque chose mais ozo mo les a contraire nango non faut quand même ba baza pene na ebité ba conseiller na bango msa na bango nini conseiller azawana te car po ali mbongo mais conseiller aza pour na orienter mutu voilà ceci c'est là tant mieux sans le baka. Moi, je m'en conseille à moi, pasteur Willy Mutuadi. Nalobarango pambate parce que en coulisses, il est en train de faire des choses. Oh, ceux qui n'a sali m'a bien à visualiser de loin où il est, na Londres, à Zobenga, voilà, comme ça la temba la sima. Kokebi savait voir même. Bongo siko yo ba conseiller ya présidence de la République musa na bango kaka mbongo kotia na ba poche ba ebité ko ebisa mokondike. Pas trop de télévision. Oui, bogolo bana biso que azolanda le lenge kani bino kuna ba poto bosala ba président ba salaka ba Sarkozy ba Trump voilà awa toza na poto te toza na Congo bango tong balobaka baswaka soin ya ko suivre makamyo so bazolo bana ke ça la respecter mais awa na Congo to ebi que mutu azana sima ya muninga po ani ko simisa muninga batouche
Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Avant de dire quelque chose, faut s'assurer, faut vérifier ce qui est le Congo et salama réellement. En tout cas, ba conseiller, bozana ka pona ko lia mbongo te, mais bozana pona ko tala nini mo konjazo sala. Bien sûr, auti na nous idéologie na te, mais bozana pona ko aider pas à pas. Et ça karaté que mbongo kaka munugutuba te non toligné en côté. Monsieur le président de la République, s'il vous plaît, donc avant de dire quelque chose, il faut s'assurer que les Cambouane que vous allez respecter, parce que maloba na yo ou tukoloba que gratuité enseignement et yango te bo tukoloba biso bo communiquer biso, et comme que gratuité que vous allez te boko kiti ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas bon. Oh bah parents bongo ba qui pour la rentrée scolaire ba c'est non ma mususu ba sali nango soki ni mkomboka ngo eza na pasi, et maintenant ta la charge bozongi sibango ko somba ta uniforme eza non passe zando ya kokauka na ndenga ko sakana te ba uniforme ezo kende na beti. Vraiment c'était place wana pona kotalisa que avant de dire quelque chose, faut vérifier ce qui réellement et que ça la concrétiser. Audite ute ko sala makuna na aner pona tina ko tala ba compétence ya bana mboka, mais audite wana ndenge basali vraiment ndenge bakuta ina mutu moko na moko ba vérifier, quel que soit niveau d'études, quel que soit musala dans domaine que non ya finance, sans que ba kota maramususu zéro vraiment zéro na matoi ba monike ba Jean na ba directeur na ba benga bango soki banane ba sa ba incompétent total. Incompétence wana tozo déplorer yango parce que ezaka que yozana ndeko intel ozwi ndeko wana bengi otie na musala bato aner bazo yiba bato ndenga kusakana te, bazo yiba bato ndenga kusakana te. Je vous dis, il suffit kayoki comme ader olengi bazo sona ba innocent bazo ki confirmer bango na ba prison na ser mabele. Oh boza bino na compétence wana te, bo s'enrichir bozo boma bato. Voilà vérité ko bima que ba kambia aner baza ba incompétent, surtout dans le domaine financier. Audit, il y a pas besoin de nous, et ça continuer. Mboka ya boy, toko ki nango ti wapi. Ndena ebisa kabino toutefois, est-ce que et ça la norme pour mutu à remplir fonction moko boy fatala ba dossier na bien ba vérifier voir même na ba institut ya tanga. Mais et ça bongoti. Oya bengi o pe na service on ba mina sema ba tondi tala ebele. Lelo yo vérité bimba ça ba incompétent musala ba salaka ba tangela ngote musala ba salaka mbongo oyo bimaka na ba tika na poche musala ba salaka. Donc c'est déplorable mboka o e bongi banda ko sokola na javel bandi ko sokola ba tout. En tout cas biso to koloba ti boroyoka. En tout cas ndeza wana na lobaka en tout cas mingi parce que bomoni tang malobe tondara to kitsango momuke yango esalaka bongo. Vraiment tokolobaka kati bokoyoka na yango tokoloba lisusu ba vidéo etambolaki na ba réseaux sociaux que balalisaka bana ya mike na bakiti ba bébé ba nouveau né bozwa ki yango balobesa na hôpital à Kalembelembe. En tout cas DG auti ko démentir yango lobi que eza ba image ya awate eza ba image ya place mususu, mais bango bazwaka soin ya kozwa charge ya ba bébé, voire même na berceau moko de bébé balala raté eza pambate ba image balobi que milinga moto pela pambate soki milinga banda ko mata, c'est qu'il y avait eu moi moto moko quelque part na yango ba image wana ebimaki que na Kalembelembe bazolalisa bana bakiti bazuka mwa oreiller moko batie balalisi bana. Image wana chokaki biso etushaki biso na yango totikaki yango bongo te. Déjà utikolobaké ba image wana eza ya mboka mso eza ate même enquête eza toujours en cours pour talana nu Congo place tozo kende ti ba image aboye bima o bakosela makama. En tout cas to tia point makasi penza te là-dessus. En tout cas ba enquête eza ya kufungwama, ba enquête fungwami pour na tina ite ya koyeba est-ce que makambo wana eza ya solo to eza ya lokuta.
nango bandeko balandi tokobelela kaka ti message okoma partout tozolinga nasimaka toujours big pour na kotalisa bino que musala ya kosala na Congo eza makasi. Coordonnateur ya la muka monsieur Jean-Pierre Mbemba jusque là position ezoyebana kaka te na ebisaki bino na émission o elekaki aza toujours na Suisse pour na tina ya ba problème familial mais Tozozela, il fallait tourner et continuer. Jusque là, et kangami mouke, parce que Tozozela, coordonnateur, aya, pour natina ko décanter situation. Mais jusque là, aye kakate, a tweeté te, liloba mon côté, toujours, na cadre, yako yeba dispatcher, bien, ya papa na o atikaki. Tu ya boye, na ebité, tozan abiso contre-té, tozan abiso pour te, mais, tant on ebi que, fonction oyo ba pesio okoka ko assumer te cédé muninga bat basé belo au cédé biso to ça na besoin changement ya mboka oyo faut changement et salima et ko sala matango to zali na kati ko sensibiliser peuple congolais boyebi idéologie mikolo eza lutte contre la corruption idéologie mikolo ezali que plan ya sorti ya crise ba otalisango na ba imboka loleni to ko kende peuple il faut peuple à se prendre en charge. Pambate bato to tchelaki motema ba trahir biso donc il faut to telema tant to be la kala muke état d'esprit ezalaka ya lisekite ezalaka pona tina ite et la musa yonanga place ozali na yango bandeko balandi moi analyse muke na mimbaki na mukola lelo yango wana grand merci na papa José J Marseille place azali grand merci lisusu na honorable Dizembongo Passi de Paris bambote na yo bande ko ngai tango nyonso na kolemba te pona tina ko informa kabino makambo ezoleka na mboka na biso ndenge ezosimba te na toza toujours na pona ko beta siete na si bo retenir ba point otolobi mokolo alelo gouvernement et telemwa muke ponde ko baati lukwebo azana besoin ya poste tandis que population ezali na pas ezo s'ouvrir zo la gouvernement ebima gratuité enseignement et ko ça les maté mais baisse ya coût ya minerval na ba école nyonso à l'état gratuité ça na ngote notre président de la République doit un peu modérer façon na ko loba na média parce que azolo ba quelque chose et son contraire bandeko balandi grand plaisir ezalaki yanga ya ko informer bino grand merci lisusu na papa Zaluka Bongo grand merci na Silva Mafuta na bosani lisusu te balandi nyonso opesaka confiance na rubrique auto na émission analysant ensemble to comme vraiment na suka ya émission na biso mokolo le grand merci à mon cordon Jimmy Boyembe sans oublier à Montréal de tous les temps Aimé Kasaka. Quant à moi je vous dis déjà au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.